Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. La famille, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Quand on botangi na titre nanga, na olinga nazala vraiment na loba na kimia nyonso. Pour ceux qui na lobi na kimia te bo comprendre te. Bandeko nanga ya minene ekoleli ndeko na biso Naomi Lokwa. Esika azwaka mwa 10 francs na ye mwa 20 francs na ye. Ezo risqué ekatana. Selon information onga nazwi balobi Naomi Lokwa balongoli ye epa mama Liziba. Mais naza na confirmation nango te yango na lobi que ndeko na biso Naomi Lokwa musala na ye place zwaka lipa kwanga na ye ezo risqué ekatana. Pona peut-être likambo oyo soki information nga nazwi ki balongoli epa mama Liziba nazwi eza solo Naomi Lokwa ko perdre contrat à cause ya likambo oyo de base. Naomi Lokwa aza peut-être innocente. Bon, selon ngande na okeli lisolo na obetela bino mais no banda vraiment ne bandeli pour permettre bino bo comprendre. Ce qui bo comprendre selon idée na ngande na obetango bino bo pesa ngai ba avis na bino na ba commentaire. Selon histoire na ngande na obetango bino bo pesa ngai ba avis na bino na ba commentaire. Pona banda penza na ebandeli po bo comprendre na kobanda na bomoni photo o eza likolo kuna o na tiema ya misu. Photo wana eza penza photo te. Photo wana na tire yango na video. Video wana eza Naomi na Aida. Bango mibale. Boyebi ke mama Liziba aza na contrat na Aida, aza pe na contrat na Naomi Lokwa. Bango nyonso mibale ba travaillaka tant que bergerie na boutique ya Liziba. Mama Liziba oyo azalaki pe moko ya ba sponsor ya SB Award. Parmi ba sponsor, mama Liziba pa azalaki comme état sponsor. On sous-entend que baza na ba très bonne relation na mam Sisi la Bisalo. Mais tout bon sanate mama Liziba aza commerçante. Mama Liziba akoko pesa couleur théâtrale na été parce que ateka biloko basi si laza mwasi Bellevue aza mwasi. Koto batekaka elamba, koto batekaka perruque. Bakok baza, bata famille bota baza, batu mususu pe baza, bakoki pe koya pe kosombe pa na ye. Mama Liziba en tant que commerçante akoki kopesa couleur théâtrale te appartenance nete. Soki par exemple amoni sila aye na boutique na ye, akumisa sila. Soki pa moni Bellevue aye pe na boutique na ye, akumisa pe Bellevue. Akumisa bango nyonso mbale po bango nyonso mbale na mitia baza ba client na ye. Baza ba idole na ete, baza ba actrice na ete. Parce que théâtre eza musala sila, théâtre eza musala Bellevue, commerce eza musala mama Liziba. La famille bolandanga très bien. Na opesa explication, après na opesa conseil na suka. Parce que likambo to na yoki yango esalinga pasi. Na linzaki na besoin mutu wana atindela nga statut ya mama Liziba na kokomela pe makambo akomaki na statut wana, bien que statut wana elongwaki lelo na 12 heures. Et puis mutu yango pa zo banga lobi soki ba moni yango susu na réseaux sociaux osala moi bien te. Alors Naomi na Aida basalaki promotion. Basalaki promotion ya boutique mususu efongwami ya mama Liziba. Bazala na mususu
bafungolaki mosusu epuis basalaki promotion nango en tant que bégérie bango mibale Naomi na Aïda ensemble baza na ba bonne relation bazoseka na video wana bambala babandaki koseka basali promotion oyo bazweli yango mbongo en tant que boss na bango partenaire na bango okone bako partenaire teneur bake boss Mama Liziba en tant que boss afuti Naomi afuti pe Aïda afuti bango nyonso mibale mpo basalele publicité wana eza ofele te ezali activité extra théâtre wana Naomi a na couleur te Aïda pas na couleur te eza théâtre te eza business basali publicité wana ntango basali publicité wana quelques jours après balobi eza na chroniqueur na biso moko asalaki émission na émission oyo asalaki asepelaki te komona Mama Liziba atie Aïda atie pe Naomi place moko bazosala publicité bozomona la famille tokolanda nga très très bien video wana pe eza nango na Instagram eza je crois pe na TikTok eza nango video wana ezali Aïda na Naomi bazosala promotion ya place oyo basalaka bazwelaka yango mbongo je suis en train de préciser bazwela yango mbongo service wana ezalaka ofele te bazwaka mbongo epa Mama Liziba mpo bazala bégérie na ye basalelaka ye bapromotion chroniqueur wana aleki kosala émission asatake na Mama Liziba. Mama Liziba oyo azali commerçante. Mama Liziba oyo azwi Aïda apesi ye mosala parce que eza ofele te ba eza lokola service dona Aïda kopesa na visibilité na ye Mama Liziba kofuta na mbongo de même Naomi Lokwa azwi ye pe ofele te akofuta Naomi Lokwa mbongo Naomi Lokwa pa kosala promotion ya publicité ya Mama Liziba mbongo ezali commerce eza partenariat chroniqueur wana asatake na Mama Liziba alobi ba phrase yango ezalaki boye soki po video wana nga natali yango te balobi video wana ezali alobeli Mama Liziba alobi na olobela Mama Liziba ozwi Naomi na Aïda otie bango place moko mais Aïda azalaka na maturité ebele akoloba makambo na bango te Naomi mpo na fufu akoki kobimisa makambo ya famille ya bacook Mama Liziba kosakana te soko omeki tokosatake nde na boutique na yo la famille totiaki ici la part qui belle vie à part Mama Liziba aza commerçante soki alingi azwa Aïda to alingi azwa Bellevue soki mpe nani soki mpe Naomi il faut abanga nani po azwa Aïda azwa Naomi il faut abanga neti nani abanga bakuko to abanga famille libota po yazwa batu wana oyo amoni ke bakoki komema commerce na ye na level mosusu na bapublicité na bango na notoriété na bango il faut abanga nani po atia bango mibale place moko te po chroniqueur wana azwa courage ya koya koloba ke atia bango place moko te donc ye chroniqueur wana oyo aza commerçante te oyo aza na boutique te oyo ayebi pasi ya kosala commerce ndenge ezalaka te kofanda na kiti kosatake na Mama Liziba oyo aza patron ya commerce na ye azwi Naomi azwi Aïda apesi bango contrat parce que na minute wana baosala partenariat dona yo lobake ye ana droit ya kotia bango esika moko te po Aïda kobimisa secret ya famille libota te ye kuna po na fufu akobimisa makambo nyonso ya babacook
Premièrement, phrase on a lobby, ça ce n'est pas d'abord respecter Naomi Lokwa. Donc Naomi Lokwa, et quelque part Naomi Lokwa, pour na fufu, arobimisa ba secret à côté oyo. Naomi Lokwa aza chipa. Aza mutu mo ya se. Naomi Lokwa aza mobola à tel point que so opesi fufu abimisi ba secret nyonso ya baba cook. Mais na makambo toyokaka kino makambo ebimi tosi toyokana okomba Naomi Lokwa te. Toyokana okomba Naomi Lokwa te na makambo toyokana te. Bon, totina wana pe de côté. Mutu wana salaki analyse ya mama Liziba. Atia Aïda na Naomi place mon côté. Par rapport ya mama Liziba, azali nani? Azali nani? Azaneti nani? La famille. Yango wana réseaux sociaux epesi bato ebele. Ba matos, ba pouvoir, ya koloba n'importe quoi pona bato mususu oyo baza ata niveau moko na bango te. Oyo bakokani na bango te. Réseaux sociaux. La famille. Lisolo esili te na kocontinue. Tangu ba propos wana ekomeli mama Liziba. Mama Liziba za une femme mariée. Fond de commerce wana mama Liziba azwa yango na mobali na ye. Mobali na ye andimaka kotikala na bana. Po mama Liziba akendaki Turquie, akendaki Chine, po ake kosomba ba marchandise. Mobali ya mama Liziba azomona ndenge mwasi na bandi na se. Ok, malembe. Parce que mobali nyonso alingaka soki apesi mwasi ne commerce azosala ekende liboso po permettre pe mobali pe apema ti. Mobali pe azwa ata mwa repos apema amonaki nga kote na nga ekoki nango kosimba te me kota mwasi na nga esimbi. Soki mwasi na nga deja esimbi deja bana na nga deja bakolia. Bana na nga deja bakokende classe. Ata soki lobi na zate, soki na beli, bana na ngai bakozala bien po mwasi na nga, c'est une femme forte. Alukaka. Mwasi na nga za mwasi makasi. Akosunga. Siko amona ke po Naomi Lokwa aza wana. A cause ya Naomi Lokwa, aza na appartenance na clan moko boye. Mutu moko aya wana po bakolongola Naomi Lokwa te ndenge nini. Sûrement mutu alobaki makambo wana za mutu ya clan ya ba Naomi Lokwa. Mais sikoyo pasi nga na moni eza ke ndeni na bandi na komanke na Naomi Lokwa respect du genre que ye kuta koloba te po aza na maturité. Naomi Lokwa po na fufu akoloba. Ça c'est donc c'est-à-dire nayebi te eloko wana mutu wana alobaki yango na intention nini. Parce que na ka wana akoteli pe Naomi Lokwa te po amanke Naomi Lokwa respect. Et puis à s'attaquer na commerce ya mutu. Kobake non, toko s'attaquer na commerce na yo. Donc asali nini, pas côté ni le, à côté ni l'autre, mais à détruire déjà Naomi et puis à promettre destruction ya mama Liziba. Boye bisangai mobile ya mama Liziba akoyoka ndenge nini soki balobeli mwasi na ye ndenge wana akoyoka ngo ndenge nini nde problème ekomaki yango wana. Mama Liziba akomi na ba boutique ebele. Mobali na ye azo chapeauter comité parce que tangu bakoya kozwa contrat na yo ezala mama Liziba te. La personne morale ya mama Liziba nde ko contacter donc yo o signer contrat na
la personne de maman Liziba te oko signer contrat na maison personne morale oyo ezali représenté na maman Liziba za personne physique mais na badocument eza personne morale comité wana nde balobi efandaki et éviter nango ba problème na un groupe de personnes à cause ya Naomi maman Liziba zwa problème parce que Naomi azali na label moko boye oyo bazo commander même vie privée na ye la famille ezalaka te soki mutu wana yaki afanya na kiti balobi alobaki yango boye oh il faut pas ozwa Naomi oyo azali Abakuk otia ye na mutu oza famille libota baza maison de production moko te. Qu'est-ce que maison de production a à voir avec le travail de maman Liziba? Qu'est-ce que maison de production? Oh Abakuk, oh famille libota maman Liziba tali na nini pour ce qu'il faut azwaba donc oh eza vraiment degré moko ya buzoba na na monate na niveau oyo so tokoko koma boye la famille yango mona ngai mona yaka bo ba sujet msusu na kota yango te parce que c'est trop dénigrant à un certain niveau il y a des débats moko donc on a beau permettre nga ezaka très banal bête et des fois et l'aksaka niveau nini ya d'étude to sala sentiment pour moni il y a un groupe de personnes qui te suit. Ça te donne le droit de commencer à dire des choses. Oh, ils ont des missions d'office. Zoba. Ils ont des missions illettrées. Parce que maman Liziba n'a rien à voir avec aussi là-haut. Bellevue. Famille Libota, famille Abakuk. Yaza commerçante. Asepeli na Naomi. Pour corpulence na ye. Par rapport à ba robe na ye. Asepeli pe naïda. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec vous? Il faut y ait pas de décision à 500. Bango moko tu batu basangi saki et le bango est côté. Na vidéo na bazo seka, bazo solola, bazo c'est la promotion. Vous avez dit que oh mutu moko za le moko ils a frustré parce que bazui mbongo. Et ça finité. Et ça gratuité. Bazui mbongo. Ndi baye ko sala. Publicité wana basali yango parce que bazuli yango mbongo Naomi loko eza mbongo ne argent propre parce que asali kindumba te alai na mobali te mobali apesi ye te ando a théâtre na ye azwi mbongo ne oyo ya ye ya publicité na asali azwi mbongo ne bafuti ye caché na ye po asala publicité wana et yo oza commerçant te osalaka commerce te. C'est pour ça la commerce au compte la dégra maman Liziba te pour yana no lobake toko s'attaquer yongo toko to yango yona nani toko s'attaquer to yango yona nani toko wana toko s'attaquer wana to wana yona nani donc Abakuk baza wana kaka po banda ko détruire mutu nyonso oyo akolanda o bango balingi te. Non, quand même. Botika kobimisa Abakuk bazoba. Botika kobimisa Abakuk bi dengele. Botika kobimisa Abakuk bi zengi. Botika kotia Abakuk na ba poche moko ki Abakuk bazaka bazoba. Arrêtez. Abakuk baza une grande communauté. Toi na ba koko. Toi na ba kokololo. Toi na ba maman ba jeune ba tanti na bien. Toi na ba avocat, toi na ba magistrat. Tout ça na ba député. Tu as un pasteur, tu as un batubile, tu as un batubile na groupe Abakuk wana. Yango na banane, to yango banane yo dingo sa. To yango yo so lingo bella wana, toko yako de to yango toko. Ba phrase wana, bimaki wana, mobala mama Liziba, asepela ki nango te. Mobala mama Liziba asepela ki nango te. Asepeli nango ata mokie te azweli Naomi loko ya décision mosala ya Naomi nayebi te soki déjà basi basuspendre ye so bakati contrat
parce que mama Liziba a commis na statut na ye wana information nazwi lelo akomi na statut na ye alobi ye makambo ya famille tala nde bato mosusu bapemeta bamake bato tala ndenge bato mosusu bapermetaka bato mosusu bamanke bato. Mama Liziba bato baza na numero ya mama Liziba, bato baza na numero ya mama Liziba oyo bamonaka statut na ye soki lobi bataki statut na ye bakomonaki akomaki alobi na statut na ye akomaki alobi ye aza commerçante makambo ya Abakuk na famille Libota etali ye te ye aza commerçante akolanda baguerre na biso tozalaka nango te e asengi na bachroniqueur ezala ya Bellevue ezala ya Sila bamélange ye te na baconflit na bango. Pourquoi? Parce que elle s'est sentie menacée. Il paraît, n'a confirmé le côté. Je n'ai pas confirmé. N'a confirmé en côté. Il paraît, Mama Liziba, bazo kendaka ko finga ye na ba page na ye kuna. Il paraît. Na boyko confirmé. Il paraît. Mama Liziba, bazo kendaka ko finga ye na ba page na ye balobi yo yaka awa olobaka ke oza Abakuk sikoyo baluki okomi non la famille non arrêtez ça soki ngai baona ba conditionnel soki eza ya solo arrêtez ça s'il vous plaît. Mama Liziba tekaka ba roba kitoko atekaka mpe baperike ya kitoko atekelaka bato nyonso akoki koboya mbongo ya soki entre parenthèse Mama Liziba apesa couleur ya kozala par exemple Abakuk mais akozala te ke famille Libota ye elingi esomba perike ateka periki te po oyo aza mutu ya aza Abakuk ateka periki te ya solo wana ya solo wana abanda kotuna baklia alobi eza famille nani famille Libota na oteka te non la famille bokoma esika naza et à partir ya chroniqueur wana bachroniqueur mosusu babandi kosalele analyse babandi kofingana ntango babanda kofingana wana bamanki si la respect na kotia na nga yango te mpo na eza kotombola yango na kotia te eza kotombola bato wana oyo bazodenigre sila mpo mutu moko aye kotelemela Mama Liziba aye abandi na kofinga nanu chroniqueur wana alobaki bongo e abandi sikoyo kofinga sila sikoyo la famille tokende pai tozonga epai soki oyebi ke oza na couleur moko ya famille olobelaka avant réfléchir ndenge kaka Bible elobi tourner lolemo na yo 7 fois mpo oloba mpo neti boye sila awa kobima lisusu victime ya makambo ayebi mutu na makolo te parce que yo olingi odirige société ya mutu oyo azwa baane ebele mpo aconstruire commerce ekomaka stable na mokolo moko te. Biso nyonso tomona ndenge Mama Liziba banda bilamba mike kaka réseaux sociaux oyo nde Naomi pas eu moi contrat na ye à partir ya contrat na ye akomi stable oyebi te ke Naomi lokwana bavivaka na bacontrat
Sur le contrat Naomi Lokwa ane sili lelo. Et puis combien qu'on perdre? Dans la biso soto yebi Si on a déjà contrat moko, calcul non ya moi. Ou comme à kosala yango sur base ya contrat wana. Ozui. Oui. Calcul non ya moi so seneti moi, calcul non ya moi oyo sali. O sala yango sur base ya mbongo o pe ya contrat non parce que eza mbongo na yo. Parce que eza mbongo na yo, o sali contrat na yo, eza mbongo na yo, atana ba futu yango te mobi déjà que eza montant moko eza stable, eza montant moko eza fixe, okoki kosala yango makambo ebele. Sikoyo na minute oyo soki contrat ya Naomi Lokwa ebebi, bokozala na capacité ya kopesa Naomi Lokwa contrat mosusu oyo ekokana na wana parce que mutu moko afandi na eloko ezolekela nga phrase wana vraiment franchement ezolekela ngai. Comment est-ce que bato basa so na ba retenir te po za mutu soki ya famille soki nini to nini yo na capacité ko fanda ko lobela mutu ndenge nini akoki ko gérer société na ye moko capital fond tout ya ye moko. Non 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 non. Mama Liziba tokende pa epe tozongi pai na kosola no pe mwa moke oza na age ni ba quarantaine kwa grande sœur na nga ya ebele pete okoza ya na nga peut-être ya 3 ans 4 ans so ebele toya na monde ya réseaux sociaux soki makambo oyo na yoki eza ya solo ke Naomi Lokwa bozo kata contrat na ye kaka po na makambo oyo chroniqueur moko alobi à cause ya phrase oyo abimisi que tokosatake na commerce na yo ponga selon information nazwi mobali ya Mama Liziba nda sepelaki na ba phrase wana te chroniqueur wana abimisaki ki bakosatake na commerce na ye. Bayebi force ya réseaux sociaux, bayebi soki masi moko ebandi koloba mabe likolo ya commerce na yo, et puis na monde yango pe ya business ndenge batekanaka bilamba Mama Liziba za la seule commerçante te oyo atekaka bilamba. Nozomona mobali ana mwasi na ye babundani basali commerce phrase abongo ebimi. Soki vraiment ya solo ke bino bolingi bolongola Naomi Lokwa to asi alongo to bokati contrat comité kati contrat pona maloba ya individu moko bo alobi au nom de Naomi pour appartenir na maison de production Songolo ou ba linga ko mélanger bona maison de production ya bela te mama tala pe que makambo nyonso wana ebimi na mutu o asalaka pe na production ya si la pété. Parce que plusieurs fois Mams si la bisalo asia loba que ye azana porte-parole te. Azana porte-parole te. Si la ana porte-parole na SBT. Soki zana batu balobelaka neti ba biso boye. To sala ngo na volonté na biso moko. Alors si la paix a contrôlé la capete nini o photo banani o photo le baté parce que on fait du bénévole. Si la fout biso mbongo te ndenge to sala kaboy ata ba promotion to sala kufele. Premièrement chroniqueur wana asia mankaki pe Naomi Lokwa respect et je ne pense pas que Naomi Lokwa a sepela kinango to akosepela nango komona ke sika ya salaka mutu moko po yazaka na famille babakuk mutu moko ya famille wana koko ya abandi koloba n'importe quoi asali a dissocier te Naomi Lokwa o ya théâtre na Naomi Lokwa o ya vie réelle oazo luka vie na ya gagner moi 10 francs 20 francs en dehors ya mbongo au théâtre pe sarae ngana oloba boye Mama Liziba tala pe paramètre wana tala paramètre o que Naomi Lokwa pe aza pe victime parce que balobi ye na fufu
ye na fufu soki aleka fufu abimisa makambo ya SB mais Aïda kolbimisa te po Aïda aza na maturité mais Naomi akobimisa po soki amoni fufu nde abimisi donc mama Liziba tala pe ka wana po omoni ke Naomi lokwa pe quelque part bafingi ye molei fufu mobimisi secret bamanke ye respect omoni Naomi lokwa pe amankame respect eza manque ya respect donc mutu oyo akanisaki azoya po adefendre label na ye amanke na mutu oyo soi-disant entre parenthèses aye kolobelela au nom ya label oyo aza appartenir amanke na ye moko respect amanke ye respect abimisi ye sans valeur abimisi ye songi abimisi ye mutu a secret te soki amoni fufu alengaka abimisaka basekret epuis makambo nyonso wana eza na bapreuve te wana eza analyse na osala selo ya maloba wana parce que bavideo wana ezali bavideo eza nango donc abimisi Naomi lokwa molengi biloko ye soki amoni biloko akolia tellement epa na bango baliaka bien te asopanaka akobimisa n'importe quoi po amoni fufu omoni mama Liziba il faut tenir compte na eloko wana donc Naomi tout comme yo boza na bino kaka bavictime boza bavictime mpo na nga mpenza boza bavictime na yo na Naomi lokwa bino mibale boza bavictime ya mutu oyo abimisaki makambo wana soki eza nango kaka barumeur ke mutu moko ayobetelanga lisolo oyo azalaka proche na oke bofandisi Naomi nanu parce qu'il faut bozwela ye décision par rapport à makambo mutu oyo asalaka soki kuna nde alobaki parce que mobali no azobangela commerce na bino nga na kosuggere bino boye botika Naomi bosatake na mutu oyo abimisaki makambo wana po ntango ye azoloba ke non toango ye na banani mpo neti nga boye na kosatake na boutique no te naza tellement intellectuel et puis bakuki intellectuel baza na bakomprendre ke on ne peut pas s'attaquer na boutique ya moninga aosala commerce na ye on peut pas s'attaquer na mutu songolo pakala bakuki bayebi sikoyo ye azolinga asapuye wapi na abakuki nini po aluka asatake na boutique nao po aluka asatake na commerce nao sapuye na nani donc mpo na nga mpenza papa Liziba na kosuggere boye boporte kaka mutu oyo abimisaki bapropos wana boporte plainte mpenza imputation dommageable boporte plainte ou imputation dommageable de 1 infraction liboso de 2 destruction méchante du bien d'autrui parce que azolinga bebisa commerce na yo méchamment osali eloko te boporte plainte akangama munoko boporte plainte na maloba na ye wana asigne soki likambo ekomeli boutique na bino ye nde mutu akofuta bino badommage intérêt ou bien okende makala mpo na ngai en tout cas namoni solution eza wana eza solution au lieu que okati yango na mokuse donc oépargne mutu abimisi buzoba na Naomi akoti na buzoba ngo na yo akoti so pe na buzoba omona te yo moko otala no Maliziba yo motala no tano mpenza yo moko omona te landanga pe bien pe na raisonnement na nga mama Liziba omona te omoni ke osala erreur omoni ke na yo na mboza bino kaka ba victime non donc pour na nga porter plainte destruction méchante imputation dommageable na mutu oyo abimisaki bapropos wana pour permettre bino
Bo faire taire eloko wana, bo protéger business na bino. Et bo tiango lokwa en alerte ke soki likambo ekomeli boutique na bino ye nde bokolanda parce que azoloba toko atake nde boutique na bino ye ko commerçante ya nsima ndako boutique toyebi te kombo asala te ngai nakoki kose permettre te na moto asatake na commerce ya moninga nakoki jamais kose permettre parce que nayebi kotonga eloko kobanda na ebandeli kotombola yango ekoma eloko eza fasi te kozwa bariske ya komata baavion tala kovoyage eza riske eza riske mutuka kute kozala ofungola ata porture komibwaki ma avion komibwaka wapi tu es dans l'air na mpepa nzambe okomibwaka wapi na avion tu vas te jeter où eza riske nazoyeba poni na comprendre place mobali no aza me botia bagarde fou kaka na justice lokola video wana eza nango lokola preuve ya video wana eza nango oh mama Liziba botika Naomi afanda botika Naomi aluka mbongo wana esungaka ye ana ba besoin na na famille na ye ana ba projet na ye bokoka te bongo te bozala na osenga bino mama Liziba bozala penda strict makasi na Naomi lokwa te parce que moi selon moi aza victime ka lokwa yo bino mbali bobimi victime ya mutu moko alingi asalela sentiment pour plaire un groupe de personnes alors que ce n'est pas tous ces groupes de personnes là qui ont été émus par des propos destructifs, des propos méchants, des propos qui indignent les gens, des propos qui apportent la division, la colère, des propos qui détruisent. Et je pense que dans l'émission Oyo, il y a beaucoup de gens qui commerçants, alors komelanga mabe na ba commentaire nanga. Azate po commerçant ayebi ndenge passe ya commerce ezali tango telemisi eloko no bongo sali kombo na o olinga ebatelama olinga efanda bezala très bien olinga te mutu moko boye aya ko détruire ngo to a détruire réputation no a détruire ba fruits ya ba effort no ya ba plusieurs années de labeur parce que mutu moko bo afandi azolinga s'appuyer na mutu moko pour y avoir visibilité na na appartenance na ya groupe na ya sala pas détruire musala na yo omona ma Liziba na pire vraiment il a pire esprit vraiment na ndemo ya bien ma Liziba donc mutu penza o penda ya kotia penda ba garde fou eza mutu abimisi likambo wana yende mutu fou bokende bosimbisi da kombo na police to bosale ba avertissement ezalaka te mpona koprotéger commerce na yo okoki na justice omemi video wana oyebisi ekotanga lisu kombo na ngati na monoko no okangisi monoko na justice eke soki atangi su kombo no na maloba na ye baokanga ye yango nomoni bato mosusu omona mutu abongo soki fia soki mutu wana aza pe marié to mobile to mwasi mutu aloba bon je ne sais pas omona bakomi kofinga mobile ne to mwasi na ye bakomi kotaxer de tous les noms parce que mosusu mobile to mwasi na ye pe innocent mais baatake na bango ye kaka pamba po anini po sentiment loyenge caméra nde bongo bato babebisaka musala na bango. Quand vous commencez à vous attaquer des gens inutilement, gratuitement, sans regarder des conséquences qui vont en venir avec vos gestes que vous êtes en train de faire. Ozomona te. Ozomona.
Donc, ezalaka bongo. Vous commencez à vous attaquer na babilo kwa batu. Allez pour obandi obebisa ofingisa bana na yo. Ofingisa mobali noto mwasi na yo. Ofingisa belle famille na yo. Parce que l'on s'appelle ça un groupe de personnes. To sentiment, to liboso caméra. Maman Liziba. Soko tuninga penda conseil nanga. Na kolbaki option wana o nga na pesio wana. Option nga na pesio ndeza meilleure option. Po nangai na moni wana eza meilleure option po nanga. Po na o se protéger o mi batela o batela commerce no batela vie na yo o batela parce que esali o ko banga et puis eza normal oza mutu ko ko permettre te musano sala bambula na bambula mutu mo ba ko détruire en kaka bongo. Tu ne peux pas le permettre et là moi je te soutiens. Mais je ne soutiens pas le fait que comité et fanda et longola innocente abatu Naomi lokwa mama zo bunda na vie na ye azarape problématique te combien de fois basi baloba makampone pour na SB mwana bata répondre te mwana bato abima te mwana bato aloba te abimi suka victime normalizi batala kawana na ebike et c'est l'information nga na zwi balobi eza papa muto asiliki normalizi batali sa papa na ndenga na expliquer oboye okomona ki Naomi lokwa wana aza ne peka victime lokwa abino epesa ta mwa kimia mwana garda ta musana ye azwa salaire please vraiment wana nga ndeko na yo na plaider kolanda na ote coucou à tous les nés la chou, les nés la cœur, les nés à love, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez-moi cette vidéo au maximum, la famille, message yo, et comme la penza maman Liziba, ayo kapenza, ndenge na lingi vraiment, mbela vraiment on a beleli, et vous allez bien vraiment, et ça la bien. Zamba pambola bino, bisous bisous, bye bye bye. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.